Voilà, concert euti kosila départ ya batu yango yo bersi mwana yo wana China Rambo à l'aise naleli plaisir à trop plaisir la sepeli merci beaucoup merci ouais bersi mwana yo wana abetaki libanga to sepeli plaisir à trop to kutana lisusu ouais c'est comme ça ouais voilà bersi mwana donc concert euti kosila et mungongo kaukia mungongo ekei batu mwa ebele baza déjà libanda nakobimalanga mais pour l'instant na kati donc voilà ba congolais boyebi ke topanzanaka penza noki te et pour l'instant toza nanu à l'intérieur quoi voilà nga penza mungongo ekauki na lobaki mwa trop na ebandeli et voilà tant musique ebeta bon tolobaka te na pemaki mais na comprendre te mungongo ekei donc voilà, pour la première fois, la moni Zoro Mabiala en direct de Bruxelles. Lobata Mukeko, Mukekaka. Bon, Silisa Bakop. Voilà, Zoro Mabiala zo coopéré. Donc, la moni Lelo Kaka. Et pour la première fois, quoi. Nazobi Malibanda. Mais comme na kati, yango na zo babilili oyo libanda mo pe malili. Ele kwa sa libanda ezate. So na komi libanda na koma pressé. Donc voilà, naluka mutu moko boye awa tosolaki bien avant concert. Alors je ne pense pas que akoboya kosala interview quoi. Donc c'est ça. Tozali awa ser nango oloba muke kaka. Te hein? Problème te. Pas te, c'est pas grave. Voilà. Tozali. Ouais. Voilà. Ah, Nagoya. Ok. Ouais, donc concert à Fali Moko ou à Milan, il fallait la Zalame, Talaga, va contre-temps. Mais n'a pas événement qu'à bouer. Je me sens au Molanga à Milan. Ok, plaisir à toi. Merci beaucoup. Ok, Emma Baka. Ok, plaisir à toi. Voilà. En tout cas, tous à Panzana, tous à Noa, mais tous à Panzana. Malembe, tout ça au Panzana, Malembe, donc voilà, concert et aussi là, et Libana la évité sur Batuba Rosala, na malili o ezakuna, je ne sais pas, nenge et Kozala, donc voilà, alors nous sommes là, c'est bon, hein, c'est bon. Donc voilà. Alors, naluka mutu moko boye, il fallait na interviewer, mais naamona mutango te. Peut-être auti ko bima, je ne sais pas, mais c'est pas grave. So na moni ye pena akozala na volonté ya koloba. Donc voilà. Alors, libanda malili, hein, mwanda mabatu to pikle na biso na kati awa, parce que soto komi libanda ese na to panzana quoi. Donc, soto komi libanda ese na kozonga ba palin banini, et voilà. Arkeli public ezo lelae fort. Arkeli public lelae ba bambi balar banini ninge zalaka kaka. Donc voilà. Alors nous sommes là. Voilà. Voilà. Concert ici, oyo image ya Ekati dernière minute
bazosangisa bainstrument banini tout ça et voilà libanda malili so nakomi libanda nakoma pressé donc yango wana nazopique mwa mingi na kati et voilà donc na kati yango mpe eloko mosusu ya kosala ezali te donc tokomi déjà ba 2 heures ba 2 heures du matin banini donc voilà départ ya ba Francis Dibaya yango oyo boza kovivre Francis Dibaya azali kozonga palin voilà alors tozali na lumba bao namoni Zoro Mabiala pour la première fois banini et voilà donc c'est ça je respire voilà Dibaya Yewana donc concert vidé quoi concert vidé surtout bimi awa moi kozonga suna kati bozala te donc concert sili concert sili komi temps ya kozonga na palin quoi voilà ça fait combien de minutes 6 minutes là comme ça on a 10 minutes et puis tout est quoi donc concert sili nazwaki fifi si wa muke na ebandeli na minute opena place à retrouver ezali te muto na ko interviewer awa c'est Francis Dibaya mais il pas à s'apprêter à zonga na ye akende donc voilà alors c'est bon hein c'est bon donc concert eleki nango bien ekomi makambo ya ba date mosusu oza koya oh loba muke pesa tambote ka ya pamba ok loba ka muke ok te hein ok ça va ou comment avant tout ça donc aux aspiritas ou bien ok vous êtes satisfaite ok ok ne peut yakin ou bien webinante partout hein ok compte nasepeli nazwata mingi te merci beaucoup ok ciao hein nasepeli na leli mabe merci beaucoup ouais voilà alors concert esili donc eloko mosusu ya kosala na kati awa ezali te ok eloko mosusu ya kosala na kati ezali te ekomi mambo ya libanda et puis kobendana quoi donc voilà et c'est bon hein c'est bon donc voilà toza kopanzana concert évidé nous avons pan concert vidé et voilà musique concert vidé banini et c'est tout hein voilà Dibaya Olembia voilà donc biso toa bato suka o tozobima hein toa parmi bato suka oyo toza kobima na biso yango oyo donc voilà c'est bon kobima na biso yango oyo concert évidé donc c'est ça hein? Voilà na posé Dibaya moi question moko et puis c'est bon hein Dibaya prochaine date ezanine prochaine date kine ok rien à dire donc 2025 le but de Zongi Paris
dimanche topemi lundi tokekin Wow. oyo ozonga so na début 2025 mpona baboulot ya album ya bamusicien donc voilà. Ok, ça va. Merci. Merci beaucoup. Plaisir à toi. Ok. Ok, ça va. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Nasuki, c'est la séquence. Il y a 4 awa. Et puis, c'est tout. Hein? Donc, Botala Ngape. Moi, Mouké. Oh, Nala Lisa. Ok, Nasuki, c'est séquence. Il y a 4 awa. Et Komi Makambuya Libanda. Voilà. Merci beaucoup. Nazokata awa. Tukutani Libanda. Voilà.